pyromane et bimi maramlongo zandel. Naseki. Naseki, les jaloux vont maigrir. Mokonda. Badinda. Bah tu n'as pas question, on fait la boyara quoi yema banzemu ya ba urbain, ba featuring, banin, mais pourquoi ailleurs au son à lundi, bana mai mususo basala boulot wana yango mondi ba komi ko attaquer. Eze belé a mutu wana ndako ka rumbate. Yango akimaka na musique urbain. Parce que tant akim na musique urbain a boulé pour des cheta ko kate. Cheta za polyvalent. Aime na portugais. Tu vois, Cheta Landi Moutouté, alobaka bien que pour le moment, na osala na musique wana te. Na zana na musique onga na osala. D'abord les communautés na biso na. Alobaka bien. Obi bango ne bazo mener na musique, bango ne ba number 1, bango so ba cheli kambo ba tutu bolandi. Meka na ndenge ni ba cheli kambo na ndenge ni. Na kotindika bango. Kamnya munene zo tindika ba po ba koma rope ngaba. Cheta ba tindika ka eta. Yemoko, force yemoko. Ya omoni force bitumba. O bunda yo moko. Na o batu ba ya rebele ba obunsa yo mutu yo moko za di différent. Ekozala les a déjà. Prochain internaute, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure vous nous suivez. C'est bel et bien Dielo Mata, R9 de la presse à la présentation de TV Sarabino. La clé comme ici, actualité oblige. Donc je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit là de Bifalo Yamado, donc l'un des attaquants du groupe de faire Gola, les padres, Jésus de Nias. Donc tout cela vraiment concernant Bino actualité de l'ère. Ils ont pyromane et Outerobima. Est-ce que pyromane niveau Oyo et puis si polémique avec Bimana Tindenge Bimi. Donc tout cela vraiment Awana Yemoko Bifalo Yamado. Donc quant à moi, je tiens d'abord à remercier Jordi, le futur derrière la caméra. Pourquoi pas aussi à Pichu Mangaya Boss Lady, à Franklin Massiela les cordons, à Tonton de la Nation. Pourquoi pas aussi à mon vieux Willy Mouché, Code mondial, à Djongo Naïmente, avantageuse Pirvier, Nabosen Pété pour une Lubik à l'argent propre. Et là je vois aussi Guilain Melon à la Suède, à Rodrigue Matende Master, Yaziz Alokuta, Simon Bidi, Izikash. Pourquoi pas aussi à Carole Chaminga, Maître Carole Chaminga, le génie du barreau. Tout sur le nom vraiment, pour ça l'énorme plaisir. Na Chuna Chanel, la Parisienne, tout sur le nom vraiment. Nayemoko Bifalo Yamado à qui je dis bonjour. Bonjour Dielo Mata, meilleur journaliste. Boni. Oui, ça va par la grâce de Dieu, ça va vraiment. Ça va vraiment oui que to bandamina osulana parce que nga sona lukio na yebi que ozamuta makambo donc actualité oblige balobi to bandamba moko pyromane avec bima et chaki polémique le lope bimi polémique ezo continuer kaka na yebite selon yo okolo bani na bato tu ba Hollande yo bato tu ba sepela na faire Gola Jésus de Nias pyromane et bimi maramlongo zandel. Naseki. Naseki, les jaloux vont maigrir. Mokonda. Badinda na libulu ya nye. Pyromane les a makasi. Na de bimi na mte kombo ya pamba. Donc titre ka ya nzembo. Et puis si ba petit mike qui zunguzungu. Donc ba ko ba porter parole na biso ya kolobela ka kombo ya titre ya album Pyromane malgré ne bimité. Siko yego bima. Ba continuer. Bo ba kotika, ba mesana bongo. Ba kotika te. Ba mesana bongo. Ba jaloux. Bandi ba tout te. Ba ba katika bonde. Ba kolo mukili. Mukili peza yo. Eza yanga.
Et ça, Mouto a filmé Bisso. Ok, donc moi je tiens à remercier Papa H, Papa Hervé Ferrego, la geste de Niance, les padres, pour avoir bon boulot. À Otiko ça la pyromane, clip pas bien, en tout cas, chanson P ça va. Mais ce que tu dis, par rapport à Yawana Batum Subabi, Dieu le mataloko, Yamapena Bifalo, le Barapena moi bien. Toye banon, tu n'as pas question, Ferrego la boyara, Koyema Banzemo, Yaba Irben, va featuring, banin, mais pourquoi ailleurs à Landi, Banama, Mousso Basala boulot, on a un monde qui va attaquer. Kolanda mutu azate mutu wana ye pete mutabandango bongo ya yemba musique ibe bien ah papa tout tika ke bo ba mettre gims ko tolo banen bat babandango babi na bino bat bobeta rumba yende pe na mutu pesa ki batu sentiment po bola nanzela na yango bat bongo landela nanzela na eze bele ya mutu wana nda ko ka rumba te yango akimaka na musique urbaine. Parce que tant que la musique a boulé pour des chètes à côté, chètes à polyvalent. Les padres sont polyvalents. En plus, ça y est mis la mounoni, ça y est mis la minobélé, ça y est mis l'espagnol, ça y est mis l'anglais, ça y est mis le portugais. Tu vois, chètes à l'andi moutouté, à l'obaka bien, que pour le moment, na osa na musique wanati, na zana na musique onga na osala. D'abord les communautés na bisonam. Alobaka bien pour le moment na kosala na noté. Ngonga langa soki koki na kosala. Ngonga koki asali bao loba na baka c'était les wangilais. Les wangilais. Bao baka nsonde bango kaka. Bao ba susu bakoma loka bazoba mais ba mikolo bakoma loka bazoba. Balobi bango ne bazo mener na musique bango ne ba number 1 bango so ba cheli kambo ba tutu bolandi ko meka na ndenge ni ba cheli kambo na ndenge ni na ko tindika bango kamnya munene zo tindika bango po ba koma rope ngaba cheta ba tindika ka eta yo o tindika bango ba zo tindika bango ba koma ba rope ngaba ba koma ba limiter bo tindika bona ndenge bo ba tindika bona yo so yo kada pyromane yango anati ye moko force ye moko ya omoni force bitumba o bunda yo moko na o batu bayaka ebele ba obunisa yo mutu yo moko eza différent. Tu vois, eza différent, eza loro tête, c'est abanga mutu te, c'est alandi pe mutu te. Alandi mutu te. Kaka bango kaka batu wana. Ya oyema na français. Aroyema na français ye. Aroyema na français na noni. Yango na yembi. Français ya bala mike. Boy. Congolais, aza tonga, aza jaloux, les wangile, bapondu. Oh, baza bapondu, baza bateti, bayo raraté. Bayebi pe musique bien te. Bon ba musique, bon ba bi, bon ba so, bon ba so ba trophée, ba so ba single d'or. Mon ara trophée ka kambaka na mutu moko. Kana mutu moko trophée kana mutu moko. So bi ya so bulo be on ba pesa mais. Ba salisa eloko na bango na kuzu. Basali c'est le monde d'abord on a cause ba pesa ra mutu moko boy. En plus c'est le mot boy ya click mot boy ya batu mo bazara trop sima ba PD. Tu vois donc il faut joie c'est normal. Oui, c'est normal. Il faut joie. Donc Bifalo ya madone to ba toujours na club les propos tenus par l'invité Sanangach qui l'invité. To so na Bifalo ah mais siko yo. To so na va to beta masolo parce que on a la chanson na dynastie. To banda non comme solo ana. Bifalo ya madone prise azwaki Boula bien donné bien prise parce qu'il y a un président, il y a un groupe Ferrego là. Donc biso on a au milieu du village, Bifalo et donc rien à dire, biso to à côté la Moutou, tout ça boulot. Après ça il a dit que non album c'est orchestre, mais a préféré trier Bifalo ba chanson, a trier moi ba tourner avec non ba ex collègue na yepé ya wengi musique maison mais il faut ba chaponi ou ba chapi banzemo. Mais tout le monde est beau qui polémique. Oui, comme on a un niveau de polémique et indi que non album wana ba musu ba boy que ba rosa ba ko participer à disque wana te ils on dirait ba benga ngoni musique ya ba tumo ba sangani donc na ebité yo tala ba biloko wana ataka faire gola obula ni no loba nani ba loba nani ba zolo ba ke mo ba participer te na kati ya dynastique banane tout le monde ba musu a participer net ba to ba to yamba ka bosser alobi ke ya ko kota te ma tika le temps autant comme mutu mola na hôtel moza ezanga na ipeni kuna babengana ekutu aze lokote aza mukinza mpui babengana ye mutu aza cheye sa elo cheye kabosane loni ah papa tika me musique tika tala to tika na biso miteme yebi
mitema eyebi kabose aze lokote aza elokote fallait kuta yande fallait yam subanini moi mukie na dynastique wana ngaka zwa ngaso moi demi parcelle moi place mo fallait ya ku façon ni mona pas si na yaka na yo yaka kabose yaka vient oh ya ndenge nini obi mais ce que total ce que yo boy kabose tout mon un peu côté kuna de kunta lo bagi yekuta préférer libanga na album moko boy ke ba yemba na dynastie écoute oloba te bingi to na uto bete mbata wata ya bieza yete bimbise kutu lisu ya bieza yete a video ya mona na ki de kuta kolanda ete soki de nkunta soki nani kolanda ete wana mwana soki ya ngomba nzangungu so ndeni kolanda ete wana za distrait azo distrait batu kolanda ete aza misente wana za musala na ete wana ya boulot na ete kolanda ete azo tsaka poto on comprend hello te donc c'est que pour na bino sko bomoni ke le roi baninga msusu bazo basanet ko contester est-ce que faire ego là asali ka rappel de to ka kiwana na ba réseaux sociaux na ba télé na ba télévision ou bien ça que abenga pe ba master na msusu na ba téléphone que il faut chante boy benga te pourquoi contacta ki bango eza loro moko boye et loro ba sali oyo ba forcer mututé eza par force te. Et ça selon volonté au muto sepeli aye et comme ate ke mutema mabe pourquoi ça la chez ta so sale le mobo fait mara mabe so ça été le mo eza bien faut mara mabe moteur babamba manga manga moya donc babamba libanga na manga moka ya hotela. Est-ce qu'on a la libre à propos ya faire ego là c'est comme si à lingi bene ba biloko ba mes ententes soutenir ba le roi de la forêt soit na wengi maison mais na mono ndike ko batum so maison mais netika bazo contrairement ya idée dynastie est-ce que faire ego là ça peut moi temps ya rosolana vena intsono comment pas bigé le bazo akize que non faire ego là na de la forêt ba kuta na raté ba sola raté c'est non ba belé ba c'est ba spiritu c'est non ba belé ya ngwana mono zo mi mande zo mi ma na bazo mi ba mes attentes ba ta maison mère ba nani ba kombo na ba nani mais so me resto mon te so tout le monde am le roi de kunta azana wenge tout le monde ba le roi ba nyama ko ba na ba wenge ba so sa net ko boya ba blo mo jawa ngana yibi na ngaita moi je connais pas nyama ko je connais pas mais bien ya bo pesa ba tu misusu ba laisser l'été baza mikie on comprend nyama ko ça moi je connais pas. Mouton otanga nga avant na mbanza ngungu soka zo finga les padres ezaka zuwa ezaka ki mutia mabete oh comme le bana maison mais ya finga siko tala lelo même moral mais le moral na luba ezana belé ya batu ba sepelité ndenge relation ya 20 jours na petit na ye ekomi kitoko ebele ba sepela te belé pe ba no profiter nango ebele ba sepela ba ole la ngote ba no profiter kana katite koloba ba n'importe quoi ce qu'on a minute yo papa na mwana bazongi même moral topé satan attend sankaraza et lokoté bazanan fallait bili bena vimbise lisu fallait bena vimbise akipe ya solo oh oza lokuta ya lobi asali video lobi sa yete yo kota net te kasi on lobi asali pe video ya ko simit ba ki mi se message zo ki da ebolo pona biloba loba akoma ko finga bato ba lekiye ndeti ngana na vandi boy na ninga mabete moi réserve pe na vie ça va bien na ko finga ka n'importe qui te na ko finga n'importe qui te mais talaka biso ba congolais to koma loka bandoki to pumbora na butu et ça c'est ce que silio okoi na ngaba okoi na lemba impolitesse koma ya mabe ya kindoki loka muto zo tangela nga wana longue histoire. Ouais, longue histoire, ce qu'on a évité, c'est que yo faire ego la pesa go opportunité à signer titre par rapport à évité les par rapport à qui ancienneté parce que yo ça no maître chorégraphe aux no danseurs mais aux anciens mouvement na évité sur faire ego la pesa go que bifalo faut ya na chanson na évité et ça le ndenge nini en tout cas na boule nini yo o tia chanson le bosso pe ya ba chanteur mususu nga on a maître te nga na simple rock nga simple danseur hier veut le pas de chanteur qui chante ba oui là ba zanga soka yembi abenga bifalo vient danser
na ye na bini na simple ezaka respect ponctuel na boulot nanga na respectaka boulot peut-être même sur la critère rebelle même sur na rôle même sur na kenda poto na zone même sur pesa pe pour na bongo te na umeli to ba mise belé ba na misu nanga ebele na kenda poto na zonga na kimate nazara na passe na bisengo nazara na po vie eza passe partout ezaka na musique te en plus pe vie ezaka malembe mais so pose moi 10 fois moi 20 fois lia ndambu bomba pour soko lia na kibudiki le boyo mona leader no mutema mabe pambo ko mopesa pa leader ngata na zwa ki nzembo wana isalenga bien na répétition les padres aye abani kwasi kotanga bato ba otsa nzembo ayebisi nga petit na nga bifalo yamado na pesio pe nzembo usine titre na kati album oyo ozo mwa muke sengo mo esale ngai ya makasi na ebité en plus ne na vandia depuis sera ban temps fala mama ma musique banda eza leader mo te apesa danseur danseur no lo ba babi narati danseur apesa nzembo eza kanga na lobi ba danseur eza nga na somi nzembo nanga et pas parolier na pesi tuku bianza nanga mukie na ye nango pa le pas donner nga singa biso banzembo no ye na nzembo une fois via yo qui le padre mon boss abi na sepe na nzembo azion et ça lenga bien makasi ko chano so to comprendre bien ye moko moto yambo moto yemba ngo bona na yemba plafond ezaka ye nani susu plafond ye fa yemba ye pena fo ayemba yango est-ce que yo mto zawana à quand la sortie à dynastie on est comme na niveau ni déjà ba sisi ba biloko to bozana no ibande no bon toi na studio to sala studio za malembe lelo pe ko za bula bato mususu lobi kuna pe ko za bula bato mususu ba séance za malembe mais to leki déjà ba 80% to leki déjà ba 80% Yeti nzemu nanga de ali pas d'ayemba ba mise ba sala ba vocal Tele la sala vocal Gigo la sala vocal Anel ka sala vocal de pas d'ayemba pe dama ba ligue mususu me ba place mususu na evidete toke na biso kitoko ya gola awela raté azape complexe ta palpitate. Ouais, parce que par rapport, toujours cité non déjà parce qu'il faut la répétition travailler. Mais ce que tu parce que faire égo là, tu as bonne production mon calaming c'est dans le mois de novembre. Nami qui est habité par rapport il y a un concert il y a les rois de la forêt attaqué pour na membre visa membre belé ba combattant na habité ce que cause appelle moi message au col bana fanatique ba landa bino na nami qui les choses na bande na so ba combattant oyo bazo intercaler mambo bandule parce que babiki ndule ebeta mati 2085 ce qu'on a évité 2085 est-ce que Jordi le futur est-ce que aux ala na évité ce Steve là bende aux ala na évité ce qui Jérémy Yoka par aux ala donc alors c'est na évité donc c'est 2085 bon et ça problème mon boy est trop sacré et ça problème mon boy est trop sacré ça kilo et ça pena 3 kilos. Et loko faut vendre pour na robongisa marambo biso toza na biso ba musicien boulon na biso to lelara yango yo eza na musicien moko te ke aza jeune soki ministre na minute o soki nani aza na été musicien cop neza musique fait na biso soit disant comme nani ba bien na yusundo akoma ministre art non namboka nae et ça ni mais biso ba congolais yo yebi kaka donc nyonso to pesaka na maboko nza ya nzambe moko ayebi soki bazo sala bien obe bazo sala malamu nzambe moko ayebi
nzambe mo yebi na yebité siko tozo chité na yo un mot siko tozo ngal soin parce que un mot par rapport ya pyromane na yebité système de to benga lelo babi lelo ba yo bagé eza système ya ba vue est-ce que bino pe na mouvement no bozela pe système ba vue wana ndesa la ke musique ko tato ezara ke bino webi ko babi lelo soko bimisi plan inosbi yo ne roya ba vue ne lo ba donc soko bimisi plan et que bou et t'as la mis trotter comme na ba 1 million 2 millions c'est tout le monde pyromane on peut ça que ba vie comité. Merci vraiment pour la question ya ba vie. Au moni musique ba vie eza bien pesant na mabe. Eza bien mabe na sens ni. Ba vie le roi, au moins ba vie, nga mona ba vie le roi avion. Moni avion ta matakate et qui tape. Toza ba mise belé o ba lobela makamba ba vie na mboka na obiso. Il y a beaucoup de musiciens. Toza na bango. Na petit na moi lobela makamba ba vie trop. Na otanga été petit. Na lobela ba vie nani. Tanga été yes. Bon, c'est la inosbi. Oh. Ngatangi no sita. Kasi nani kasi petit na nani so lobela ba vie otanga été. Eza ba petit belé ba lobela ba vie. Mais Oroyoka on 15 jamais moni banderole na ville à concert il y a $10. Rien. Oroyoka te ke a memi ba musicien na mboka moko boye songolo communauté mususu. Rien. Ba viga kana na Kishasa. Wana siko musique nini? Wa musique nini? Ba vie ezelo roté. Sera ba franco ba vie ezala raté. Tala bora beta sans vie. Ekota fort ba tabulei. Na tala papa na nga tabulei abeta na mboko babengaka na kiba. Tu l'as habité quand on a mona au monde international on peut pas balobaka yango wana mindele skobino international ya nini kaka bato ba kota na concert no bangwana ba kota na concert à Ferré bangwana ba kota na concert à Fabregas sko international ngoto yeba ezara na sens ni ba vie na biso o nga na tangi ba kombo wana ba beta musique à 100 vie ba yemba banze mususu ya mususu ba papa na biso na ba botamite etika linga na oto botamite okuta ngo na ke ba Côte d'Ivoire na zoyoka ba nzemba ba marko wana me bata ba vie ba mbata ba vie na tikala ko yoka ba na boîte te mais ndenge na zolo ba boy ba tumsu ba kotanga ba o su nani ba ko finga ngaka ya bango ndezaka bien ya bato musu ezaka mabe mais fuboye ba ke biso nyonso to ba congolais wa bino tu wa congolais na ebite question suka fa to kabwana yo un mot par rapport à pyromane ce que urubani na ba fanatique tout o ba linga faire ko la Jésus de nuance o tout ba na besoin ya pyromane ba bi chanson o avait bima et tchaki polémique et bimi polémique zo continuer na ebite donc o s'adresser une parole à suka par rapport ya jawa et tant que le padre aza en vie ba ko lobela ye toujours bako finga ye bako critiquer ye yango de force soki azalaka na kombote soki azalaka na gaz te me babetake kara etanke balobelaka ye aza muta makambo tala degré ayembi mweka ndenge ayembi wana concert pe akoyemba bongo to boyi batela biso machine moko boye uti soki wapi batie nengo yembaki na studio na libanda na concert oyemba bongo te bazulu machine moko te non bongo te ndenga yembi ndenge pa koyemba ngona ba concert pour ACP ça ba fine na ye ya gola meilleur chanteur grand chanteur tous les gaulois bo consommer pyromane nzembo eza sans bêtise to boyi bana biso ba beba bana bazo beba cause ba nzembo moko epola maitsanga kuna salanga boye tombolanga boanga likolo longolanga bilamba bana bazo beba mais bazo yebate sans le savoir bazo kota la distraction ya diabulu yagola la diabulu te Jésus akufaka pona basumba ba faux chanteur nyonso na mbogo oyo eza mabete ba finga ba bambe mabanga akufa kwa nini akokufa pona basumba ba faux chanteur nyonso na kati ya mboka oyo ba bambe mabanga ba tiola ye
bien problème te babaka ne kuluzu akondimango pona ba masuma ba faux chanteur nyonso ba bebisa musique à Congo na kati ya mboka oyo tu vois on a zolo bano isa vérité venanga le padre ni kaboroni na mo boss chanteur qui chante ba pesa nzembo moko yemba vita imana ezaka na neni Moutoana à la ratin, na makelele à la ratin, ayemba na franc congolais. Tolo ba rapé ba vérité pour bango pe ba koma ko loba trop. Ya gola za na ba archive ya minene. Ayemba vita imana, e bandela nzembuti succès. Ayemba franc congolais, succès c'est wana ba rawa. Bazara wa. Apese bela ba musicien goût ya sa musique. Wenge. M'aventure te wa ko finga nga afinga na poto yebi ke bino ata fufu poli na ngo ba yebi so lia ozo lia kaka poli ngaka mutu wana mais toute vérité n'est pas bonne à dire vérité pe eto bolaka pe bisoté tous les Gaulois bo consommer pyromane bo télécharger mais ça na bino bois ki boloba ki trop bolela ki trop chanson qui toko yangwana o ezo caresser mitema ya batu to boyi banzemo moko ya bana mikie ya bakwanga na makayabu non banzembo kafu ye padre yembi o yazo boya nzembo wana ezaka kindoki apumbwaka komaki na ngabe ça ceci esili yango zo finga le padre eza problème te bo consommer pyromane belle chanson ba Gaulois nyonso bo consommer yango bo kota po to sala ba jaloux ebele tala kaka concert ozo beta concert mais kombo ya mutu le pas d'autika la kosala eloko bongo te OK jamais oui ya ba fanatique les a problème te l'homme propose Dieu dispose. Bifalo ya mando je pense que tout vraiment na suka il y a entretien national le long de to benga o le partie 1 donc première partie na ye to rozongele le sous parce que to beta la deuxième partie na ebité bambote na bat balandio numéro compte parce que aux appels rechercher tina yo ya mbayo boisa po na komela kyo ba fanatique na bino ba komela na te ya mela bifalo ya vrai défenseur vrai attaquant alors par rapport il y a mouvement par rapport à Maka le mata ba benga danser mais la l'équipe a chanter rebelle na combo na l'équipe a chanter rebelle na combo. Danseur, regarde comme je fais. Ta, danseur. Na ça na compana munene. So na kenda poto na zonga, po eza compana mune ya munene. Na foute la palais chenga. Na teka nzembo, otuni nga pete na zoembe la nani. Na teka nzembo na zoembe la fe na nga beke mumberto, mutava na Ireland. Na teka nzembo na boya opeka. Ya gola, très intelligent. Na soma mat. Na olobate po ba jaloux pe bazamo trop, na olobangote. Merci vraiment l'opportunité de passer dans ma émission na yo. Sala boulot randingo zo sala. Ozalora ba wangila misosute. Ba koni fuati quoi. Vous comprendre? Sagesse na yo ya ngomte fula yo. Apesi venangai Ignace Kaniki. En France, Hollande ngai mo boss. Mbote na mauvais Ignace Kaniki, maître Doli Chamala. Maître Doli Chamala. Ba mbote na yo. Rita Ponda, fille de chance, fille à Valère, ma sœur à moi. Bambote na yo, Eric, na République tchèque, bambote na yo. Chandra Ziana, bambote na yo. Metila, la maman Sarah na Lio, bambote na yo. Président Léon Chako Mazembe de Kassangoul, maître Pi de Makaya, papa na Legri à Makaya. Odi le Libaya, papa na Taliane. Merci vraiment. Merci beaucoup. Donc c'était là vraiment Bifalo, donc Yamado, l'un des défenseurs du groupe de faire recours à Jésus de Niance, donc l'un des attaquants de Torobara. Donc je pense que cet entretien fait énormément plaisir. Tout le monde a comme les gars de s'abonner massivement parce que ici
Actualité oblige, là je pense directement à Pichou Mangaya Boss Lady, pourquoi pas aussi à Franklin Maciel à les cordons, attentat de la nation, aujourd'hui le futur avec derrière la caméra, à Willy Mouché, Nicole Mondial, Bruno Lubika, l'argent propre, un bon à soin, pourquoi pas aussi à Chouna Chanel, la parisienne, Diable Zigida, héritier Imanalote, et pourquoi pas aussi à Kasson Mouna, Nidjogo Soda, là je pense aussi directement à Rodrigue Matin de Master, Yazalou Kousa, Diesola, London, Nabelle le 3 fois, on a un système, pourquoi pas aussi à Prophète Didi Bokunga, Côte des Lions, à Déboul Bokunga, là je vois aussi Jojo Ngonda Imente avantageuse. On a Chico Lubanda, deux fois maître Chambouy, donc na ba tout ba na biso na club.com donc ça rabino toujours ba suggestion na bino ba commentaire, ba j'aime na bino ça la biso énormément plaisir quoi. Je pense qu'on se revoit à la fois prochaine pour un autre numéro. Bye. Ekozala, les a déjà.